tozoyoka mais soki ezaki tozoyoka oyokini mais toyoki ke bacamarade mosusu bazalaki wana nde Marie Misambo ayembaki ke naliaki na bango nalalaki na bango babwakeli ye maladi nyesinga vuna banda kufa nalelaka ye so navandi donc bato ebele kuya mabe batikali bango nde faye bakufa bakaba te bavi ebele batikali faye bakufa ti bango nde bakaba te maboko makasi bango nde faye bakende tonto nte fa azala ozali vie moko boye abanda opesa ifale ye akufa te bato mosusu bakufa ya tikala ye te ye te ifale bakufa bakasongo bakufa ya tikala na noko nanga mpe fa akufa noko nanga mpe ezala fa akufa bamwela tikala esalinga mpasi ebele anise bamwela aza ndeko na ngai aza makila aza chabwala panja munu donc muke na mpasi donc muke na parole vers otuba miniti ovie akei bina basola balabala leo tosola nanu ebembe après tokosomaka mosusu mpo nayapela baaudio oyo vie atikaki avakufa eza nakomisa baaudio mpe na avant baaudio ya vie oyo epanzali nga mpe aza bango oyo vie azoloba ye moko lelo te assuivre kimfuka epesi bomoko epesi na remercier bango bapesi na bi bafille na milie nde ezalaki oyo vie na biso topesa makambo bango nde antuka na moni te désolé bafille ebele balie mbongo bamwela désolé balia mbongo bamwela na lwanda awa bakimi na bango kaka na nzambe ayamba ye malamu apema na kimia vie afuteli biso bapalin so toza nango te ayedaka biso bolamu ya moto baloba yango kaso aza te mais nzela ezalaka bolamu ezalaka malamu mpa na nzambe David toujours question na me repose en paix penza esika azali bolamu ne koganga na nzela nango na koleka na kointerpele biso oyo totikali lobi toyebaka te nzambe moto ayebaka tozalaka bien na bato précisement bajeune fille bazalaki tout autour na ye yaki bajeune fille yaki lelo kwa namoni te talon elatami te na matanga bamwela talon elatami te tonton nise pela ezalaki important donc tala ye nanga ngasi bakenga na polisi eza mokobenge nanga tonton nise oye mwami nanga samira zala kimia na oya na obimisa yo soko tanga kombo nanga na ofuta mboko ebele bayebi na poste bango biso totikali tobande kotambola mokili ya nzambe tosala bato mabe te bolingo eleki nyonso soki azalaki mabe na mboka oyo mbele bato batoni ndenge baza boye te bolamu ya moto egangaka bolamu ya nse bamwela yango biso tovandi awa tosala badepense mpona nini mpona nse bamwela po azalaki na bolamu nde na kati ya lwanda bon basouvenir eza ebele kwa ebele kaka nde nauti koloba wana ke azalaki mutu malamu na 100% vraiment ouais anise bamwela azalaki mutu makasi ya 100% makasi donc nde ezalaka ke bacheteur mosusu ya diamant donc mpo amonana aza difficile mais ye abanda ovanda mpenza liboso apale na ye mutu nyonso to api aye mbote banini oyo nyonso alongwa awa akenda balunda en tout cas place ya liboso tokomelaka ezalaka ye nde moto alukaka chambre donc anegligeaka mpena surtout bana alunda te molimo na ye epema na kimia basi avie atiki baomela kuna meifa basokola bango atiki basi 8 evi yango abanda opesa mpe atiki mpe bandako bokoli deja kwani makambo bokokitisa moral te toanda bisemina ve toyoki yo les jeunes lion mavemba azotala nga na mosika bolamu eleki ebele yaniki ndulu international déclaré international ya mboka oyo yaza international akendaka yaza yaniki ndulu l'international kotaka koto oyo ekosala bien
Il faut qu'il ait moral. Il faut qu'il ait moral. Il faut qu'il ait moral. Et sinon, merci. Toza matanga bamwela. Et sénateur Yeyo, Paul Tidilu, Osimbi Luanda, Yeyo boss de boss. Asimbi Luanda. Yem Kasimba Luanda. Na ba production na ba kambutu. Ototo ni session, soki ezaki mutu nso akufaki na matanga ototo ni se. Mais ma ambulance tout kitoko. Il y a un problème te. Je ma kitoko te. Na ma kitoko te parce que ba fongwa mate. Ba ve Lunda. Ba fongwa mite. Ba fongwa mite. Ba yom tozo loba. Oh ba fongwa mite. Na tuni na ngayo te. To ma lobi na ngabo sengi. Na masoba baba. Na lobi bona sengi. Tous les films na billet Azad Dorcas Saba Mibali. Mais na matanga na moi ba fille ba honoré été. Ba fille. Bala basi. Ba basi ko. Alwanda. Ba me asomba ba soso. Atia ba provision. Na moi ba atuba sa spectacle ba ba mbongo. Ba organiser ça ndenge ça na onyango te. Asasa ba tebele atunga ba tebele bulamu na ye elanda bana ya tikina mukili. Elanda bana basi te. Ko basi ba wande na biso te. Basi ba wande na biso te. Basi ba wande na biso te. Ba wande na biso te. Na lobi bana o biso to boti. Bana ni saba muela ndamba lola asunga bango. Ngana za ba souvenir belé pona ye. Na mboka na kanfufu so na kei na kanfufu so na za problème tu ba ko peka zaki tonjwa nisi. Saka biso to za ba étranger to za ba document batu. Ya mama langue za moi difficile. So na so ba kainga la police ndali boso na les tonjwa nisi. Yo ka za mando ba no portugais. Azaki boss moko vraiment gentil makasi quoi. Pe abanda komi lakisa makasi te quoi. Donc ça n'a pas si on va profiter de ce programme. On a un programme monté et ça n'est pas le tout. Voilà le programme a fallu pour l'année prochaine 2024. Yo na fali. Le mot basconi. Comment ça va? Yo na fali. Yo le mot banini. Masola balabala awa. Oboma lo ni loba. Oboma. Liye le mot. Ba tu vu que yo koka fali te? Iloba la koka ite ni na masala ngai. Aya. Yo mo kena on balabala. Bobongisi. To be balaka. Ah? Na to be balaka. Aya. Ya masola na balabala to be bisango. Ah, tu koka fali. Kala ngane mtsengo na koka ku masola balabala. Yo na sala na créer yango. bato baza na pasi mais tozosala par tous les moyens bao bayebanaki na ye tomeke mpe kozwa mwa baexpression na bango mwa batémoignage ya bamwela ndenge nini abandaki kovivre na bato précisément na kati ya Luanda. Julia, mes condoléances. En tout cas, merci beaucoup. Bonne santé. On peut bien savoir, oui, Dieu fait grâce à nous. Souci ça, mais au niveau de sa biso tamoukier, bamwela asasu na bomoyete. Pour définir bamwela asala kinani. Bon, si par la définition, je dirais que c'est un bon homme.
donc mutu malamu. Donc quand on voit ya mutu malamu eza mutu oyo azara malamu te po alataka bien atiaka parfait alobaka mingi ka bien to asomelaka mutu ekate mais aza bien parce que c'est un homme qui assistait les gens, aza vraiment un agent assistant social si je peux l'appeler comme ça. C'était un grand frère pour moi, noko ya bana yaya, donc c'est la famille. Aza parmi batu oyo ba aider biso mingi na Luanda awa assistaka salaka na biso en tout cas côté témoigner bolamu na ye et salaka atekene batu balobake batanga bolamu mutu ka mutu nyonso ko mara malamu so akufi. C'est pratiquement faux parce que monde oyo nyonso eza awa baye po bayebi qui était Bamwela Anissé. Donc si on est là c'est parce qu'il est plus là d'abord Moya Koufi de Luanda abungisi mutu na bango ya munene mutu na biso mutu na bino si on peut l'appeler comme ça. Donc c'est vraiment pas si vraiment eza makasi donc to est là toi pe na matanga et mon pour la amne que son âme repose en paix penza esika zali bolamu ne roganga et na nzela nango na koleka na ko interpeller biso oyo totikali lobi toyebaka te nzambe mutu ayebaka tozaka bien na bato soko oza bien na bato bato bakolanda yo po tomoni leo na Luanda bato ebele bavivre na bato par hypocrisie to bana kovivre na bato na kimotema bolamu tolandaka te mutu wana po asombelaka ngai te tozalaka mpe na baassistant ozoko assiste bato po azalaka na yo ozwaka problème ayaka pembeni na yo. Donc si bomoni fula bato nyonso parce qu'il était un homme gentil, un homme adorable, bon, il participait dans tout ce que les gens plaidaient devant lui. Donc c'était vraiment un homme de cœur, c'est un peu ça. On appelle Simbote Nassi de le guide Maman Nganga. Il passe à l'anga Libanda. Je salue en passant aussi Adolphe Ntebachila Mouina, na musika noko nangai na pesi pembote na Bertha Badiama. Sans oublier Rinala la capricieuse. Donc on est là quoi. Olini ya Bosisi ya JC Bosisi kotaka masola balabala. Condoléances ezana précisément na Luanda Mobimba précisément na Badiamanta. Badiamanta nde bakufeli. Ba perdre ya Motua. Babani ya Motuya ya Motuya. Bamwela alinga ba fille ebele. Mais na moni ba fille place ba yete na matanga Bamwela. Précisément ba jeune fille. Va qui tout autour na ye ba jeune fille. Ya ki lelo quoi. Na monité talon et la tamité na matanga Bamwela. Talon et la tamité. On a constaté ta profonde. Oui. Maman Soso. Oui, bosi so ache mutu na se. Elo liboso na mboka eningisaka. Donc bosa mela masangila ka baboka masangala se bakoko bamela. Na la matanga bosse sera ka talon. Elo msaba koko talon et la tamité. Talon et la tamité. Bakoko ba signaler te. Mabele ningana te talo la tamité la matanga Bamwela. Vous comprenez? Un mot pour la amnaye. Que son homme repose en paix. Donc on a requis ko bakisa. Toleli na bato basa kolela. Mawape na bato babungisi ya Motuya. Donc Bamwela ve ba souvenir les belé. Donc ya oloba ngwana merci. Bamwela ba souvenir belé donc maman Soso pe aza ba souvenir belé. Na ebi ke Elipo azana ba souvenir belé. Batwaze belé baza ba souvenir belé ya Bamwela. Donc soto bandi ko tanga yango, soto bandi ko lobango e ko sila lelo te. Les jeunes lions mavemba azotala ngana musika bolamweleke belé. Yaniki Ndulu international, déclaré international ya mboka oyo. Yaza international akenaka yaga. Yaniki Ndulu l'international. Kotara koto yo sala bien. Ricardo Le Gouve. Donc au salika mwele mo pour na Sinta pour na Eli pour na David Wembe to kota awa. Bone beneza la tozo tambola kaka na ndenge ya mawa ba boss bazokoka te. Batu oyo bazalaki ba plus proche na Anissé Bamwela. Bango nde baza batu esengi to sola na bango mais bazokoka te mais tout ça par tous les moyens tous un peu moins ba témoignage moins ndambo ya Anissé Bamwela. Anissé Bamwela zaki mutu oyo abanaye ko sala diamant. Donc batu bako beta lisolo na ye bien ezaka ka bato ba yebe diamant.
donc na masola balabala presse présidentielle toza bongo na boss piqué boyoka kombo boss piqué boye baye tokoti makambo ngo malgré toza na matanga mais tosa par tous les moyens aloba kaka boss mes condoléances. Merci vraiment. Anissé Bamouila, Aza collègue Oyanga, mais Aza grand frère n'a respect. Donc Aza qui moutumogo très gentil makasi vraiment. Donc ata toza amike o toza nango mais soko komi wana akoyamba yo bien. Donc nazo reconnaître yepo qui nasomba ki carnet wana kabela ki nga $50 vraiment. Alors donc Aza qui boss moko vraiment gentil makasi quoi. Pe abanda komi lakisa makasi te quoi. Donc ça nga pasi naza na kanfufu te pe naza akini te na pe na malange te esika ke bureau nanga eza esika basa matanga mais naza na Luanda awa. Donc na Luanda awa na matanga na ye ko sala visite. Donc vraiment na bila olobate. Ozala na ba souvenir ya Anissé Bamouela. Bon, ba souvenir eze belé quoi. Belé ka ande na chikolo ba na ke azaki mutu malamu na 100% vraiment. Anissé Bamouela. Ouais, Anissé Bamouela azaki mutu 100%. Makasi ya 100%. Makasi donde zaka ke ba cheter mso diamant donc pour amona na za difficile mais ye abando vanda benza libosa parler na e mutu nyonso to apia embote banini. Donc wana nde kiboso quoi. Ba konso biso zue pas ba vieux Freddy kwanza ba vieux Didi Kinwani donc il faut affairer aza na façon o Anissé abandai ko zala. Un mot pour na amnae. Bon, amnae vraiment esike ke wana ezana kimia apesa biso ba pouvoir soko ta déjà né asika donc to beta ba millions to zo pe ba mbongo nde ya bandozo wana vraiment to fallait visite na Kinwana to bomema moi fleur moko na Kinwana donc to ça les visites na tomona. Vraiment na pesi mbote na ba prêtre nyonso to a diamant toujours ba vieux Freddy kwanza ba Sharara Olitono donc batu o ba na sima matanga ba mwela ba o baza na kini na pesi bino mbote belé vraiment so bomona nga donc ya pasi po na biso. Donc Anissé c'est qui des gens etikali biso biso ba to tikali donc il faut to mi batela il faut to zapema motema malamu po to ke lola na ebela lo bate vraiment. Ba mbote ko zala. Ba mbote belé pona bango nyonso to ba trafika donc ba musicien bazana na matanga vraiment ba mbote vraiment pona bango nyonso. Ko ba pema en dehors ba trafika, merci à vous mes grands frères, tous les trafiquants. Ça lui fait peur na matanga bampema nzamba baksemle belé. Merci à Kimfuka, merci à Bomoko. Tous les filles na billet azador ka saba mibali. Mais na matanga na moi ba fille ba honoré été. Ba fille. Bala basi. Ba basi ko. Alwanda. Ba me somba ba soso. Atia ba provision. Na moi ba ata sa spectacle ba ba mbongo. Organiser ça ndenge ça na onyango te yo onde regret na ngai regret na mwana regret na basi nyonso mais ngai na mukia na ngai na ndele tina denyo mer na yo sali yango na sali yango place ni na sali yango kuta décoration ezate na caméra ba moniteur mais to kuta ki décoration était message été na sali na 22h ozai ki si passe président ingila na ya pise tout aya Kimfuka epesi bomoko epesi na remercier bango ba pesi na bi ba fille na milliers d'ezake o vient na biso to pesa makambo ba onde en tout cas la monité désolé ma fille ebelo ba lembo na ba mwela désolé to ba lembo ba mwela na Luanda awa ba kimi na bango spectacle ba ndenge ça na monité alors et mo pona ama ba mwela que son homme repose en paix Anissé. Aza mina ngai pendant 23 ans donc nzamba pia piani makasi na bana c'est Anissé Bamouela azalaki mutu malamu azalaki patron donc yango bozo mona ba patron pe ba ye au rendre ye dernier hommage ya chef Pinto malgré aza na souci mais tout ça l'effort a meke pata mwa koloba po abongisi mutu azalaki cher pona ye boss Pinto
Mes condoléances. Merci vraiment. Et ça n'a pas passé belé. Aniseba Mwela, Azan de Gonangai, Azan Makila, Azan Chabwala, Panya Mounou. Donc, Moukena Passi. Donc, Moukena parole vers Otuba. C'est mon frère. C'est mon frère. Zambalola, Otakei. Donc, Asima Moutemanaye, vous allez à Narolela, et Zanzela Bisonyoso. Donc, il y a le bébé Zaki. Zambalola, Abomba Epsikazali. C'est mon frère. Merci. Ba objo to tikali, to bande ko tamola mokila nzambe. To sala batu mabete. Molingeleki nyonso. Sika zaki mabe, na mboka oyo. Mbele batu batoni ne bazabu ite. Bulama mutegangaka. Bulama nseba mwela. Yango objo to vandi awa. To sala ba dépense, pona nini pona nseba mwela. Kwa zaki na bulamu na kata Luanda. Asasa batebele, asunga batebele. Bulamu na ye elanda bana ya tikina mukili. Elanda bana basi te. Ko basi ba wande kona bisote hein? Basi ba wande kona bisote. Basi ba wande kona bisote. Ba wande kona bisote. Na lui bana o bisote boti. Bana ni saba muela nzamba lola asunga bango. Asala bulamu papa sagina mukili. Nzamba lola pambula bana ba saba muela. C'est tout, merci. Yeah. Et moi pour la amnaye. Donc, pour la amener, peut mener kimia. Pour la amener, peut mener kimia. Pour la amener, peut mener kimia. Majinada. Par-ci par-là, Kinshasa, États-Unis, Paris, partout, bazolela. Et voilà, ça que nous avons mutua mutua bateau. Il y a un moment où on quitte sa mémoire, on a dit ça humblement et pas à Niseba Mwela que son âme repose en paix et paix à son âme. Travailler solitaire, au gros, moi, un témoignage mouqué dans un minute. Mon témoignage mouqué, il n'y a pas Mwela. Bon, témoignage dans la Mwela, on n'a pas Mwela, on n'a pas caillé dans la année 90, 2011, Mwela, il y a un lit moaké, comment on a ballon d'avoir tébélé. Mais tant qu'on passe sur le Nambo, on a mis Luanda, on s'est installé à Luanda. Azale pela mutu azakara batu. Kwa même dernier témoignage na koza nango zali avant apima Kinshasa. Kwa que ça la traitement wana abenga ngai. Engaka ye ba docteur nini wa traiter ngai. On a pesé que indication par docteur wana te pesa na rendez-vous le jour suivant pour me mettre à la clinique on va traiter ngai. Mais malheureusement moi la maya mwana kite na ka moi la maya za Kinshasa. Petit et comme maïe bon au tchèque et libéla mais il y a passe voilà merci beaucoup ah vous ma mère quand ta mère quand ta mère le sénateur warrior le sénateur de moi-même boss de boss. Le sénateur Yeo, Paul Tidilou, Osimbi Luanda, Yeo, boss de boss, Asimbi Luanda, Yem Tasimba Luanda, Nama production, Nama Kambutu, Nama production, Nama Kambutu, c'est le sénateur, Paul Tidilou, le sénateur, Yeo, warrior, aigle. Ouais, Somo. La bataille, le warrior, a confirmé que non. Que Makambutu n'angoleza ok, mais tout ça pour un autre, tout ça pour les landais qu'on a vu sur Bamouela. Encore une fois, on va les souvenir. C'est souvenir, c'est un souvenir, il y a promesse, parce qu'après c'est une promesse que n'a même pas docteur, mais promesse soit là pour réaliser en côté. Et c'est là qu'il y a que les Mboka à Mopaya. Je vais les poser comme Mboka Mopaya parce que Mboka ya keko kufa Mboka oyoye avant la guitare de l'été. Donc, à presque beau jeunesse, Haïti, Eska comme Eska Zali, à passer en Angola. Donc, pour l'angaï, promesse, souvenir à Tika Nango Yangwana, il y a souvenir à promesse. Mais, on sait que non, paix à son âme. Paix à son âme, n'avec Eska Keiwana, à Eska Oyo, Zama Bongusela Gazala, le maître de l'univers. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Shalom. On va profiter de ce programme. On a un programme monté, et ça dépend de tout. Voilà le programme a fallu pour l'année prochaine 2024.
Yo na fali. Ngolo basikoni. O masala. Yo na fali. Yo ngolo banini. Bato babi ke masala balabala awa. Oboma lo ni loba. Toboma. Liyo ngolo. Bato babi ke yo koka fali te. Iloba na koka ita ni na masala ngai. Aya. Yo ngo kena on balabala. Bobongisi. To be balaka. Ah? Ngalo be balaka. Aya. Ya masala na balabala de be bisango. Ah, toko koka fali. Kala ngane mtsongo na koka ku masala balabala. Kama na sala ona créer yango. Kama na sala ona fabriquer masala balabala. La moni lo kaba. La moni no kaba. Est-ce que ba faire ou acquise baleli ba mwela na ba condition ba mwela wana masola balabala ba faire ou acquise organisation matanga oyo ba mwela bana ko sala bino ba faire ou acquise na bemena ye bo respectango par rapport na kutaina mutatika courage na défaut ya tika courage na défaut mais tout ça matanga mais atika courage na défaut international. Ouais. Mes condoléances. Ouais, tu vois madame ouais, le grand frère nanga Aniseba Mwela à Côte Mabele donc il nécessaire qu'on ait sa famille biologique. On va perdre Baobakwe 1 million c'est quoi Aniseba Mwela. Donc bana lunda bana partout de Aniseba Mwela. Ma ndem de biso awa donc tout ça en likamba mawa donc il bana sengwazate bana sengwazate mawa vraiment Un mot pour la amnaï. ouais ouais ezaka keno debi ke biso tout okufa via kei et ça passe etikali pona atiki bana atiki grande responsabilité donc oka batikali bana courage na libota na ye na batuka batala bana mais nebi ke so okufi sima makebele mais nebi apoma kambo makebele mais na minute ovie akei bila masola balabala le to so nanu ebembe après to so makamu susu po na appelle ba audio o via tika ke va kufa eza na ko misa ba audio ve na va ba audio ya ve o epanzali nga plaza bango o via ko loba emo e bien lelote à suivre Voilà le lion masola na ko loba makamseza kana ngata na loba ko mona invité ye boka lobi ke ve azaki na ba audio o ya tiki mama soso yogi de eli pro yogi ba audio na ekobima bino ba ve ya ruakiz organisation matanga o eleki ndenge nini bato bosimaki ba cotisation na masola balabala bato bosimaki ba cotisation est-ce que audit basale binango mbongo solo etikali bosala yango nini na masola balabala ve atiki famille atiki bana s'il vous plaît toluka kimia mais tozonga mpo toloba na musika nazomona papi photo double XXL faso pa lati moyebino bomona eza te mais alati kaka ndenge nkondo abandaki kolinga eli tozotambola kaka tokokontinue na masola balabala matanga ya vie na biso bamwela ndenge atiki biso toza susi makasi to regrete il fallait pas ye te tozalaka na ye po eloko asali ezalaka te vie moko asungaka yedaka touti mosika tofiti babiye toyolela vie eyali pananguba te totika bamisala na biso toyolela bia mwela eloko mo emarke biso nde toyolela ye vie merci na vie image ndenge atiki biso continue nzambe abatela bakunde ape nzaleke malamu ozali vie moko boye abandi opesa ifale ye akufa te bato mosusu bakufa ya tikala ye te ye te ifale bakufa bakasongo bakufa ya tikala na noko nanga mpe fa akufa noko nanga mpe ezala fa akufa bamwela tikala emo mpona ame na ye oui poza pe yayaki ye malamu nzela eza malamu obateli biso mpona bamwela bon naolela aire nyonso movie il fallait pas yo olelo non aire mokili elobi me vie epa yo te basa vie atiki baomela kuna me ifa basokola bango atiki basi wit me vie yango bandopesa mpe atiki mpe bandako
nokaba emeli oye atikala milimo David Wembo basola balabala toujours pena santa na pouvoir umela papoti na ngai milimo bamwela za susu te alobi bozaki na bamwela tai moko ma force susi na motema ave na biso akabelaka biso tozalaka na ye lelo akei atiki biso molimo ne mpe manga na kimia azala na kimia esika azali nzambe amona ye mingi aloba eza te ya tonton Nissé azali mutu mo azali bien azali gentil donc azalaki bien kaka eza te ke nde bato bazala so mutu akufi apo malamu te ye vraiment ntango azalaki vivant azalaki mutu malamu donc biso te singa naza basouvenir ebele mpo na ye na mboka wana Kanfufu so nakei na Kanfufu so naza na problème mutu bakobeka azalaki tonton Nissé taka biso toza baétranger toza badocument bato ya mama langue eza mwa difficile so bakayenga na la police mta liboso na eza tonton Nissé bano portugais te portugais eza mo ba si lelo portugais mpe na ndeni tonton Nissé mpe azalaki important donc taka ye nanga so bakayenga na la police na eza mokobenge nanga tonton Nissé waye mwami nanga Samira nala kimia na oya na obimisa yo soko otanga kombo nanga na ofuta mboka ebele bayebi na pose donc tolela ye nde singa vina banda kufa nalelaka ye so navandi donc bato ebele kuya mabe batikali bango nde faye bakufa bakaba te bavie ebele batikali faye bakufa ti bango nde bakaba te maboko makasi bango nde faye bakende tonton Nissé fa azala po tonton Nissé soki ezalaki mutu mosusu akufaki na matanga ero tonton Nissé me mambuni zotu kitoko ye aza na problème te mamoya kitoko te parce que bafongwama te bavie alunda bafongwami te bafongwami te tonga alobi nanga bo esengi nalobi mpo na senge bafongwami te tonton Nissé mutu malamu donc aza na bolamu ebele pa bato yango moni ebembe eza te na lwada me banda lobi na kutu tozalaki ya parce que bolamu ezalaki ezalaki kaka o mutu akufi ako malamu te ye ntango azalaki viva bolamu ezalaki yango meme biso tozwi bata na biso toye mpenza kopartage mawa na famille na ye na bacamarade na ye donc tonton Nissé mpenza aza mouvement azalaki important mpo na ame na ye ya repose en paix nzambe apesa kimia aza moto ya masumu donc apemaka na kimia nzambe ayokele mawa ya tolela bamwela azalaki moto ya bato nyonso bapatron babos basaper bamaître bango mpe baye kolela amwela baaméricain mpe baye kolela eza normal baye kolela Feres mes condoléances merci David bamwela azalaki ve na yo na minute oyo tokundi ye aza su na bomoi te basouvenir nini na oyo oza nango mpo na bamwela premièrement na nsenga na merci na vie bamwela azali mpena yaya baleki soki oza na likambo atikaka biso te asoutenaka biso na nyonso donc sango ave esali biso mpasi malgré liwa mosika biso mpe mosika tolakisi kaka ke bolingo teke vie azalaki na bato nasepeli mpena bave nyonso babos to bayaki matanga tolali na bango na butu bapaulo tobilo bave ebelebele tolali na bango bamanzombi bakomprane mpena ke bazalaki na susi ya moninga na bango na biso mpe bayaya tozalaki na susi ya fe na biso naosanga kaka na nzambe ayamba ye malamu apema na kimia ve afuteli biso bapalin so toza nango te ayedaka biso bolamu ya motu baloba yango kaso aza te mais nzela ezalaka bolamu ezalaka malamu mpa na nzambe David toujours bamwela bande kokonseye ve ve alingaka bapetisa bazala toujours moral akokita so amoni biso ayoki likambo na biso abengaka petisanga okoli deja mponi makambo bokokitisa moral te toyanda biso na ve toyoki yo funakitaka moral talaka ve alobaki ya merci molimo na ye koloba ni mpona opema na kimia nzambe ayambe malamu esalenga bien sintia bofongi bongo moral eza kokita sintia mpe akitisa moral ndevi alobaka elipa kitisa moral talaka bilele toujours tokitisa moral eli tokitisa moral nani nsusu malobi tokitisa moral
Na balabala toza na biso na balabala Tony Star, mes condoléances. Merci pareillement masola balabala oyo kanga mboka en tout cas toi na passe toi vraiment na passe tobungisi yaya na biso tobungisi grand frère oyo azalaka na biso bien grand frère oyo toana partager na ye bangonga nyonso tozalaka na ye na même morale en tout cas passe bien eza na motema napesi mes condoléances na famille Anissé Bamwela nyonso donc nzambe azwa molimo ape na biso efanda na kimia mais ndenge biso tosalaka ba événement nde na ndenge ngola babengaka biso bato ba event de 10h20 yo tokobulela ngo après ndenge toyeba po to honorer souvenir na biso par une fois de match na ndenge kaka akeya tiki biso ofandela na ndenge biro kaka ndenge bapapi maluku bazali tozana ba grand prêtre tout o boyebi lwanda mobimba o bino boyebi baza awa tolela grand prêtre Bamwela ping peta papa oyo maman na mon local dans des soucis ya osakanati souci osakanate ya papi maluku yo obandaka kokende mwa mingi pe balunda ba souvenir nini oyo koza nango ya Anissé Bamwela tala penango Anissé Bamwela aza moko oyo aza neti na génération oyo ya ye surtout longwe ba VDD pas ça na génération VDD mais surtout na génération oyo ya biso ave moko oyo nyonso alongwa awa akenda balunda en tout cas place liboso tokomelaka ezaka ye nde moto alukaka chambre donc anégligera pena surtout bana lunda te molimo na ye epema na kimia nzambe asunga place azali moto ya bato kande bomona awa le matanga esalami awa esalami na Kinshasa esalami na Paris toza na bana mai mpe bauti balibanda bapapi kadiata bauti libanda bayela bamatanga tomoni mpe camarade na ye kasiki foti mbelimbeli ya hipope ya ye donc azali vraiment bandeki kosola pena makasi fort ndenge nzambe azwi molimo na ye soki ezali mpe nzambe azwi molimo na ye apema na kimia soki ezali mpeke bato ya mokili en tout cas place azanga na osenga alanda bango ouais parce que balongoli moto moko boye oyo bakolongolaka te soki eza bongo po tozoyoka mais soki ezaki tozoyoka oyokini mais toyoki ke bakamarade mosusu bazalaki wana nde Marie Misambo ayembaki ke naliaki na bango nalalaki na bango babwakeli ye maladi wana masola balabala mais masola balabala omoni ndenge naye koloba ngo na masola balabala ngam nalobi yango te ke tozoyoka bazoloba ke baninga bazalaki baninga malamu mpe bazalaki te me baninga malamu wana mowe azalaka na problème te mowe azalaka na problème te apema na kimia ne so eza bino mpe bokufa mpo libanga te selonga mpo moto balongoli awa motu moko yana bavie mosusu balunda na nde tokenda nga mwana suka ya bato alunda nyonso bayebi nga mpena bango tout presque bayebi nga mwana suka mais so toke porte liboso tobetaka ezali pa Anissé Bamwela donc so omoni Anissé Bamwela omoni yai mpo omoni matalatala maman esprit titi mais oyo soki ezaki na ndenge ya bonzambe eza inter mais so eza na ndenge ya bonzambe te ve koto oke penako mpo lakisa penaki ya moto abandundu pena donc zonga pena wana mpo okenda ye mpe po to comprendre. Merci beaucoup. Tu as un souci, n'a pas si tu perds mon, tu perds yaya, camarades, amis, mon tout monde aller en abat ou quoi. Et ça facilite, bon, tu vas ton tiboé parce qu'elle est mon malam. Ça fait très mal. Combien de temps loin de toi, la papa Anissé n'a pas na moté mama kasi. Mais nzamba ya baka moli mona pe malakimia. Et ça passe à tiki bana, à tiki ba famille ba camarades ou bazana passe na moté mais tu peux sika lokumu na nzambe. Azwaka lokumu. Merci. Mama, bonne soirée qui m'a donné ça. Excusez-moi.
bakoso bakoloba te eza kaka juste bazalaki mingi tellement makambo ezalaki mingi ya sekre basala makambo ya malamu basoutenir wana yango les condoléances. C'est ça, non? Attends. Non, attends, moi, les locaux, pour la famille. Oza trop na minute bomela masaka oza trop na minute bomosa kuzopa na nise na matanga nise ba oza mingi wana na mona rapino kote kuna mtambo lelite ozo mona bato bazana